biso biso lingi to panzana te nde bato mosusu bapanzana boketu omoni ke oyaka na mbongo mboko okosa biso natuni eloko nini ezoleka entre yo na fifisiwa naka na problème na bato venda te etenika plus to wana des événements nakobote ya Karine Mokonzi la baronne ya Laura Sokoko bokoto mais napesi ka Karine Mokonzi la baronne bote napesi ngo na lingi na ngate ko eza couple na biso to créer na ndenge na wenge le 30 juin na martyr mama ya sikeye Stoli News TV Stoli News TV abo kutande live show culture générale et poids politique ya mboka mama Voilà, bienvenue sur notre émission Lobato Yoka présenté par Paul Mukendi. Mon asuka ba Mukenyon sur la chaîne Abino Bolinga mingi chaîne d'actualité Straline News et télévision chaîne ECP Sarabino, chaîne EP Sarabino, penza Musala Sarabino, rien que buzoba Musalande. Biso buzoba te rien boulot. Sans musala mon boulot. Biso to sala toujours musala. Voilà. Nous allons senga ko yambela bino motolo ya lelo parce que bato beli basenga ngaye yambela biso ye banda olongwe kuna ozo yamba ete tozomona kana ba machine ozo sala oyambeli biso nano yete na sana lelo na plateau na biso pour to travailler penzana ye to mena ko beta masolo par rapport ya Zemi ya Karine Mokonzi o to ka ki mura lobi ki bozonga nano mura zonga biso na predot banda predot ti lelo Zemi ko 9 mois te to sola na ye to beta peli solo ya matanga o parce que ça actualité matanga ya mélodie parce qu'il y a pas moi na yolo mélodie pe moi na yolo comment zalaka na bango attaquer ba na quartier to beta peli solo ya Laura Sokoko oyo il paraît alingi a postulé na kati ya mboka na biso. Voilà, je dis encore merci na Montréal Gimbo Mars était patron de la caméra. Merci na tonton Prince Kinwani pour l'assistance. Merci na maman Nana Sakara, pourquoi pas na sponsor officiel de la chaîne La Reine Omba, Babi La Reine Omba, la patronne, mon thème Ali Abedi depuis Allemagne on a vraiment couple mon kitoko pourquoi pas na partenaire na biso coach Joseph vraiment Zamba le poso vraiment traiter lenga bango pesa binza bango makambo penza et ça là vraiment bien na bosani pété noko balen ya tango nyonso tozala na ye bana nyonso bazo soutenir problème Mukendi na bosani binoté boza tellement ebele nyau balobi kita mata love na bosani yote na bafana ya fali bandeko tout oyo bozala vraiment na ngai awa na Straline News et télévision vraiment bino nyonso bafana na biso ba abonné na biso na pesi bino mbote. Voilà, invité dans la surprise pour na bino lelo. Voilà Montréal c'est cause même langage nanga fungolanga déjà plateau. J'espère que vous avez déjà na biso. Janvier Wata, bonjour. Ouais, bonjour Paul. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, santé penza kitoko aussi papa qui place ça na CP. Trois fois papa qui moi na poto ya kala na monde qui maman unique de London que ce soit ma mère pour soutenir toujours Musala qui a bandeko ya bana na pesi mbote maman unique de London City na pesi mbote sans oublier maman Brazil le combat moment social ya sala na circonstance. Voilà. Binge ko milanga na mona meke maman Brazil le combat moment social place ça na pesi mbote na bosente ya uyo chez Koda Mboka ba chinois bana membre Karine Mokonzi la baronne la patronne madame YouTube leader mutaformanga mutakomisanga star na vie mutakomisanga na ba capacité kokuta na ba Jordan Fonseca super peu va mettre l'euro olympique mandembo uvandi pino kaibo ba China ba Belgique. Merci Janvier Wata, j'ai dit un grand merci na Joyce Babi Jos Kabila balobi Niaou Mongo Bella balobi Nasi Love Nadine ni toi.
vraiment bino nyonso na pesi bino bambote boze belé be black to banotanga ta kombo moko et ça la vraiment bien j'ai vu wata mura yeli biso susu maman na dossier mura oyo akendaki ye pa famille ya papa na biso évêque Kuli ti lelo to mona famille ya papa évêque Kuli te lelo mura yeli biso susu makambo mususu pona koyebisa biso ki banda Karine Mokonzi asala prédot ti lelo zemi kokisa kaka 9 mois te. À vous la parole. Bon, on a évité à ça les produits dans mon il faut calculer très bien. MSUPZ mais cause après MSUPZ avant prédot, MSUPZ après prédot. Mais on a dit ma bête. Au moins bah mon rabat PD dans les avions on a ma bête tout là là on te monte na moto linga moyen au de sa vie. Ah. Ouais, la raté au fin mon rabat PD moi na mobali yo zo finir PD. Faut retirer la parole wana. Hein j'en veux wata. Au moins ko finir ça MSUPZ na été bien imbécile. PD ça ko finir ça cop. Bon, ozo lo bailo ko yaza. PD za cop. Et c'est le MSUPZ ça la cop ni ça tout le monde a ba cher. Mais au moins ozo reverser cop na yo. Le cas de la chroniqueur, c'est normal que reverser cop des cop na nga kuna opesa on na facilité na bato ba luka bango. MSUPZ na opesa ni na c'est une publicité. Ah, ça le marketing. OK. MSUPZ ba luka ka et ça cop na yo. Ils a ko finga te. YouTube o le na ko sortir problème. Ils a business. Voilà. Mutna mutazo lingaka ke à côté sa vie ba doit ala ye. Na mutazo linga ko sa pour ba batala ye. C'est normal ko sa musandinga zo sala na. C'est bien. Allo ba te biso to ozila ndeka mwana. Ozila ka de la bébé à poto. Voilà. To ozila ka Karine Mokonzi bota. À part ça c'est à part ça c'est tout. Mais il faut tout ça la clair na bato ba ta la biso. Est-ce que yoza parce que yoza mwana liboso ya Karine Mokonzi ya la Chine penza. Na pesi la Chine mbote. J'avais wata il faut expliquer bato clair. Karine Mokonzi a sali prédot na zemi ya combien de mois. Ce qui opposa na idée. Évêque Kuli te. Ngana registre mwana. Et ya Karine Mokonzi to ko vana nda kuna mama ba tiezi papa ba musée ne connaît combien de mois. Ils annoncent une impolitesse. Voilà. On a ba maman brasse beaucoup ba social baby. On a pina ba ma Jeannette. Limbe za place za ba mère na so ba Francine Sambisa. Ba yebi peut-être oui. Oko ya ba lutu na maman te ke musée ya combien de mois. On est ça ba manquement de respect. Ndingi ya mabete ngana on se la mama buta. Ozomona ngaka na mo déjà maman na si. Na monika maman sali vidéo na robe na ya vert na libumi vimbi. Mbalabi mwana ti ya kolata oyo zo le ba robe le mwana za lata bakangaki ba capture le bango ba monaki ze ya kolata ngana ozela ka bibi na ozela ka leki na bike bientôt kala mingi te ozo zo bébé na ozo penda ke leki ya bébé wa bébé mwana vraiment janvier wata elamba mwana popinga na ozela bébé ngana ozela te ke oba bia lata ki soit disant ya wili mushini gel show mami na ba bon séjour na katamboka oh gel show ba bon séjour na Kinshasa ngana ozela ka juste bébé na ndingi ya mabete ozomo bato bozolo baloba trop wana na ebike bokanga na bino monoko moto mona na obotama oyoka ba procès oyoka ba version e mebele oyoka kutu mwana wana msusu azalaki ya nani mwana wana boy ba papa ba ko bimebele na bisa yo ke Karine déjà pesa ozo prévenir déjà bato ba yeba question Karine aboti bato ba ko bimaka mwana na za évike kulité bato msusu ba mako mwana wana msusu ba somba mwana na msusu azalaki oyoka penda ba analyse ya parce que mne déjà bato tout ba se ba analyse ya ça déjà leader a déjà star nyonso folinga bafinga yo star nyonso folinga batonga yo star nyonso folinga balobela ko plus ma ça bien biso ce que tu ndima mabe wana nyonso to eswa nango biso te eswa nango biso te omona mutu nso leki lokanya makao ozemiana eza Karine za zemite botuna jambe oka mutu nyonso tout tomba yembe na chaîne aolinga ke asali la bango publicité aolinga ke chaîne ekoti sa ba vie ce que biso le wana to tala bango te biso ce que to défier bango kake baloba Karine obala te prédotité OK pototé ce que to défier mukanda pété ce que to défier bon na ba makambo ba mbalo voilà j'avais wata muka bimisil voice moko ya équipe nationale tango bozongana ki voice wana ko yukango d'après yo komona ba masolo mo ilekani kaka la bazon tseli bino sur les réseaux sociaux te salenga très bien oh et salenga mne lengi fort na mona meke oui bazon tseli sur la voice wana en plus ba voice wana c'est normalement mabité yaka juste mo ke ba balingani bato basolaka bajure na bango ya bien makambo ya bien bafinga motu te baotonga motu te
mabe ya ba voice ezalaka oyo ebimaka oyo boande kofinga bato omoi ntango oh soit botonga oyo ntango obimisi biso bo seke opesa biso kaka makambo ozongela biso omona ndenge wi towana makambo pourquoi po obimisi ba voice MC oyo bando osola na bamagali fa obimisi ba voice oyo bando osola na bamalika oyo banda kotonga na kambo si tobimisi ya biso équipe nationale seke botyaka biso kaka biso kaka mais alobi ke motu oyo azopesa ye babiloko wana eza ya Myriam ye alobi bongo moi alobaki yango te parfois sana azozonga epai ya Myriam soki mpenza kosala bongo ania expose yaya oyo c'est pas bien omoni yaya wana abayaki akomona yo osambela akoma na déjà kosambela mais akoma nde kosambela mais afutaka bato bambongo mpo bafingaka Karine tala niveau yaya moko ofandi naoka ofutaka bato mbongo mpo bafingaka Karine eya na sens te ozomona Karine mokonzi ya star ozomona omoni lelo soki yaya wana opesaki bavoice yebake yo ozopesa ye bavoice oyo eza ya bien siko biso tona bavoice na ye ya kala ya mabe ye nani wana omoni yaya wana soki azokota na badelire na soki akota na bozoba na biso elingi bana mitali tuka kozonga su na baminiature soki ozopesa ye bavoice ozopesi bavoice wana kutu eza bavoice ya bien bavoice ya mabe oyo bato tu om su bavanda apendaki baolejake nga na ofinga Paulin azofinga Sara Samika azofinga Kingani wana Magali azofinga Diazo anzaka bato ozomona siko bavoice ozopesa bato bazosola badelire na bango bato bazosola bamakambo na bango bato bazosola ya métier na bango ozomona ye nde moto aserere kwa biso tona bavoice na ye oyo abanda kotonga bamusicien oyo abanda kosala badelire ya mabe biso moko eza balancele biso te na balance on siko te na yebi ke tianga ntango wana sana ngo live te calamité ngamo il faut na exploser avant de pesa bato c'est wana photo que ezango na mwana ba mama TV bosa bonne na chaîne ye ya mwana ba mama TV esala nga bien ozomona makambo ezali luka ya linga zonga na ba miniature luka ya linga zonga na la page to zonga sai YouTube ya église de ezango mo be mikolo na mbako na misomo zo bisa ko mo wana soki ya mi point poni ne obenye point bonga na bi to na tie point si on ça là ba petit besoin on va point oh c'est ya ça là ba point trop jamais yo quand on ndako nani Karina yo quand on ndako alimba ne akolimba baba na mukio ka point baba na ka point habité ye fois aka et point akane madame et point voilà j'aime bien wata Karine mokonzi oyo asambwa lelo na réseaux sociaux na ba façon nyonso bato bafinga kaka ye mais ezana bato mususu kaka babandi ko finga bango ale na okangisa yo na ko bloquer chaîne na osala bo yo en tant que mwana ya Karine mokonzi le bani ko lebela bango bon biso sito mesana biso bango biso ba Karine mokonzi la bango to ba star moni ba wira ba jibi ba critique bango ba finga bango na dit que succès yaka na mambo bongo ezana bato mususu bazui ba succès na bona ndenge ya kimolili ya moni na ndenge nini ya kimolili wana banani kasi tu tuninga question ezana bato mususu yo tenga kombo te so tengela nga kombo na mako sa na emba mo plus oso monomi bato tu o bakuka makambo oyo te ya délire ya YouTube na ndenge ya mabe c'est que ça va succès na ndenge ya mabe net nga jamais succès na nganta me tapesa nga Karine na façon nanga ato finga lolu bona bika kiti ba finga nga pona na succès OK balobela nga pona na succès sans succès muto finga nga ça vraiment soka na saleka ki loka mutu mona panda na ndako bo bando finga nga kapama na ba réseaux sociaux za ba so ba ba finga nga seki na ibana yango wana vraiment merci j'avais wata na lingi penza vraiment mes condoléances nando ya marina bossa na ko souhaiter on est bandeli ozali parce que za mwana yolo lelo to bungisi artiste mo ya mnene na kati ya yolo na kombo ya Mélodie Nicole Diamant Poi un mot par rapport ya liwa ya Serre na bino quartier bon paix à son âme d'abord moni na matanga ba pesa moto invitation oui surtout matanga demande lobi ko to zali na yo batutu ba assistaka wana za Serre na biso j'aime pour ina pesa mboki ba condoléances na vie na biso ya quartier Serre na biso za Serre na ko kufa paix à son âme kana famille na bibo za kana courage ni eza pona biso nyonso tout muto kotikala libanga zati témoignage ni ngoza nango pona Serre na bino bon wana vraiment penda na ko sortir na za témoignage penda ya yoki témoignage bien za kana bota la théâtre ni que Serre na sala théâtre bien sala musala na métier boy star yolo star na biso yolo parmi ba star ye pa za o sentir que nous on a ba velai ba ye PM susuke abatisa moi implice quoi na théâtre congolais oui na ba star vraiment merci je vais te remercier na suka émission na biso j'espère que Régis vous signaler déjà dernière question to kabolanga na yo lelo oyo ya Laura Sokoko oyo to yoka ke ye mutu apesaka boketo mbongo po afinga ka bakonzi ya mboka na biso soit aloba di n'importe quoi lelo oyo ya Laura Sokoko il parazo poster na kati ya mboka na biso en 2023 un mot par rapport à message wana
bonjour na ya Laura Sokoko na okaba ba keto pa Sokoko ya Laura Sokoko bokoto bon bino pe bokoto Staline News Télévision ana souci ya mboka ne ai zapi na mbungu na ba moyen na pour mboka abi amusé à postuler ya pe mabete ya a postuler mais so déjà le week abanda ko team na ba finga ba publicité bon to apena na ba prévité to linga ko beta li solo mo bote o to na ba prévité em so banda ko aider bo kechu pa ko em susu ya ba pesa so ba $30,000 ba $300,000 bo kechu za na chance na ya na chance ya koko na ninga mabete batuloka bavena so bokechu bon aza pe mutu ozomona 300,000 wana penza na ndenge ya mabete basoda na biso bazosufri na Goma ya Laura Sokoko bokechu omoningi oyaka na mbongo mboko okosa biso bon il y a un peu mabete bon il y a Laura Sokoko place ça soutenir yo so yina ba mamba bien doza ini imbattable biso luka moto yo sa musala bien na kati ya mboko omona to chape ndamo le boko et ça bien et ça la vraiment bien merci Janvier Watata comme que na komi vraiment na suka émission na biso par rapport ya nyonso oyo lo mama pona Karen Mokonzi et ça la Chine yesi to message nango eza sikate eza makambo sikate makambo Karine sa message nango bafinga tata na bafinga mama na bafinga ba makambo bele ba famille na et c'est loko si to message nango eloko asika wana Karine mona nango ezate bo finga bo tsala bo me Karine azaka star au chance te azaka la même ta Karine Mokonzi la baronne la patrona Astar dernière question photo ka bolanga na yo question ngo elinga siko to mona ki héritier wata na concert ya papa chéri ko bamba bambongo batumso ba bia sali vantar batumso ba bia nene lokote mais ka ko kabaka bambongo mais so bolandi wana eza les ondi ya bato moni héritier za artiste ayebi sentiment ya musique nde ezalaka nde babambaka ye pe so avandaki concert ngo boye aza obligé ya obamba sentiment na yebi ke ndule ndenge etambolaka boye boye eza nango orgueil te même ata biso mpe bajanvier soza na ndule ngo bomutasi eloko bien biso biso bamba mpe ba DJ mbo ndenge bakivanta te osepeli na musique azobeta c'est ça yango wana héritier asalaki ezaki ete bocause boka vantar so ndenge te eza sentiment yango wana mais ne tu sois ba eza senti mais dans le moment boy alo ba héritier bo mona kana bo mona kaka po héritier ka to tambola na bambongo boy mais ani loko te wana za les ondes ya bato komoni ba bien mususu ko linga lo ba on ba TVT mais héritier déjà va bien bani bana ba poto acha déjà stabilité na Kinshasa kinda poto azongaka a gagner déjà na musique azomo mais eza na ba blongo mususu akobimisa blongo mususu akobimisa te j'avais lu une quand on a fait ici bande na question na tuni eloko ni nezole ka entre yo na fifisi wa na problème na ba to venate mais na pesi ka Karine Mokonzi la baronne bote na pesi gel chou bote na pesi ba mami nanga question ça simple na été na yeli makam na été pe makam nanga te mais na groupe na biso ya Léopard de la Poste na lingi bato ba tia ba gauche à droite te na lingi bato ba olinga séparation ya bato te so to comprendre ya zo tia séparation ya bato na kati na bino lobikaka na na lingi na ngate ko eza groupe na biso to créer na ndenge na biso biso lingi to panzana te ndi bato musu ba panzana biso to lingi to za uni imbattable à part ça c'est tout soko lingi mona buzoba ya janvier mekaka na bato java za la soko lingi mona buzoba c'est né boso ba toucher nga o ya mabe on les abat na bonga so toucher masa nango toucher bato na sala na bon yeba ke ozana bitumba nanga yango wana yona ibisika bato maman s'il te plaît où est le part de la presse koya na gauche à droite te nga na mununu nga na banga mutu te omoni ba jiwa no zo sala moni ba sali jiwa no zo sala kiba mais ibisio déjà. Voilà, merci Janvier Wata, tu as sur l'émission na biso. Message ni batu bako retenir na ba question sur la tunia wa par rapport ya makambo ya Karine Mokonzi, liwa ya mélodie makambo tout lobi wa batu ba retenir ni na passage na na batu na linga ka ba retenir ka plus toi na deux événements. Voilà. Wenge le 30 juin na Martyr na kobote ya Karine Mokonzi la baronne nde bazela. Oh batu ba yebi moi te. Na yebisko bobo yeba moi. Tout le monde a apaisé, mais osé bien 7 mois, 8 mois. Tout le monde a MC Zakati, Moutabi, moi, Zim, Waneza, Elvi Kikouli, na place ya Kinda, na hôpital, à bout, puis surtout aussi la carte. Waouh, bois de PPT, bébé, moi, na bois de PPT. Et là, maman, on a un réseau, c'est ça. C'est un peu moi.
on est à pojo. Ok. Kasi babi n'importe tout est possible. Pourquoi adopter peu moins tout est possible? Mais biso to ba africain Karina Botaka. Karina Botaka. Ok. Voilà, merci ba dédicace na ba balandi yo na numéro de téléphone. Plus 643 89 50 53 549 mon numéro janvier. Il y a aussi le chef Kodaboka, mère nanga et maman Monique de London City place na Pesombote, sœur nanga Claudine Ebuka Motema Peli ko prêtre. Na bosante maman Brazil le combat maman social pour ça na circonstances nyonso. Na bosante maître lourd olympique Mandembo, maître David Bigis. C'est tout que panda garçon plein en Allemagne. Si ça m'a moqué chaque jour. Mais dimanche tu n'as pas les questions. Non ça. Aux asi rogende. Ah, j'en fais battre belo finga aux alawana. Italingate. Ah. Non ça la dimanche déjà ouverture. Les questions bambote na yo to aux alawana dimanche na ouverture ya village panda. Bon et to aux alawana vraiment bon ngana aux en direct bon moi après janvier to aux alawana. Merci. Na bino so vous êtes libaru ya Rolanda. Émission lo bato j'espère que vous senti janvier wata à lobby. Janvier à lobby. Janvier à lobby. À Bombier le hôtel, janvier à lobby. Merci na maman Congo depuis Paris, pourquoi pas na Nelly t'appelé depuis Paris, pourquoi pas na Patricia Pata Mugoma, na Bosanité, maman Mireille depuis Australie, na Bosanité, page nette et actualité, maman Adia, c'est vraiment, Baïbo Sungapolin, na Bosanité, Angelica qui vraiment binondé Makambo, B Black, na PCP Bambote, na Bosanité, MB2 Bambote na yo, na Bosanité, na Silove, pourquoi pas na Nadine Nitwa, Niaou, na pointe toujours, Kitamata, Yonde Makambo, Kitamata Love, na PCP Bambote, Joyce Kabila, Bambote na yo, pourquoi pas na Niaou, Bambote na yo, Niaou Mongo, Bambote na yo, Bella, Bambote na yo, Nana Love, Bambote na yo, Balobi, na Bosani Pete, Nana Bafana ya Fali, Bambote na yo, bino nyonso bolingaka ngai, Bambote na bino balobi wana ezali, ba membre penza oyo penza ba simba penza Australie News Télévision. Bino nde makambo na Bosani Pete, Noko Balene, Bambote na yo, Bambote na sponsor officiel, balobi la reine Omba la patronne, motema ya, balobi motema ya Ali Abedi depuis Allemagne, couple moko kitoko. Pourquoi pas na maman Sylvie Baena, motema ya papa Guy Baena, le concepteur de la SAP italien, merci na bino so maître Veka Djiboué, esprit libre Ototombe, avocat de Barbas, coach balobi docteur ya Loposo, coach Joseph Bambote na yo. Voilà, Morel Gimbo, le réalisateur patron, j'espère que tu as commis na suka. Oh nyonso to lobaki yawa, ceux qui ezali ya mabe, ceux qui ezali ya malamu, bolimbisa biso, merci botika la malamu, nzamba lola. Abate la bino ngai na bino tomonani bongo mbala sima na invité mususu bye. Mama Yasikeye Starly News TV. Starly News TV. Abo kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, maman.